Mbote balandi ya Kuli Media Télévision ngayo ya bino nazongi susu lelo mais na cadre ya émission Congo News émission oyo désormais bokozwa habitude ya kolanda o toko recevoir en tout cas toko yamba artiste comédien ya ndenge na ndenge ya mboka na biso na pesi bino mbote ça dépend ya heure nini bino bozweli biso. Lelo bozo remarqué naza na terrain moko boy awa babenga ngo terrain ya mefe eza na kati ya lemba terminus ti nazali awa eza pona but moko na eko rencontrer na eko kutana na mama moko oyo aza artiste comédienne ya munene ya mboko mwasi ya kilo mwasi ya poids na kombo ya Mama Top. Lelo na eko rendre visite en tout cas na tikinda kunanga lelo za dimanche mokolo yenga maman Françoise Vita na tikinda kunanga lelo na eko rencontrer en tout cas Maman Top lelo na eko lia na ndaku na ye pa Maman Top na ye te pona abetelanga masolo soki ya nini to pendenge nini na ye abetelanga ne masolo makusa lelo toko découvrir boya ensemble na ngai tozo kende malembe na komi déjà aza na ye musika te na sina koma kina ngai na lingi boya to kota ensemble to ko découvrir lelo pondu ya li folo toto tonde to zoyo kaka pondu li folo toto Mama Top pasala ka pondu li folo toto mais li folo toto ngo ezanini kombo ngo euti wapi elamba makandenge nini baliaka ngo ndenge nini ne to ko découvrir ngo ensemble na bino. Je crois qu'on est du même avis. On va avancer to ko kota toza nanda kuya Maman Top Coco. Oui. Maman Top moi c'est à kilo. Boni maman la ngai. Ovandika bwende ni susu. Na vanda nga lelo pona ebina na programme ali folo tototi. Yango na zawo zeloti. Voilà, ndeka to singa que l'autre yo li folo toto. To yo li folo. Vida lukinde makambuti. Mayaya Françoise Vito lukine makamdo lelo na lobaki fona sa li folo toto na soso na loso boye ba pe biso na mboka na biso na kisangani to liara ndenge nini en tout cas ba téléspectateurs bo zapete bo zala kaka wana en tout cas site yaka moko o bokolanda lelo vraiment ke balobi li folo toto balamba ngo ndenge nini basala ka ngo ndenge nini ebimaka ndenge nini na munoko ya zaka gunini to koyeba ngo biso nyonso. Voilà, tu connais bango bisonyo soma mais j'espère que tu connais déjà Wenze. Na salaki déjà. Shoshonga na enanzala ngai. Na enanzala ngai na ninte umela. Wenze nga déjà na tutaki na sala ba solution nga mais pona pelisa moto na banda kolamba na linga ki présence na yo po tango naza ko expliquer bato ba comprendre pe to lamba kango ndenge nini po bande kono so bazana kisanga lokola bayana nga da Vivine lokola ba Cécile Ngengele lokola lipasa na ngai Anzela Minu Karine Manessa petite sœur na nga Angelo Central ya Kaska Songo Didier Pio le garçon magnifique donc ayoka pour la nité moto na Nzambe ale Maliki ya Priscilla Kandakana donc bayoka po esala bango moja. Voilà, maman Françoise Vito zana biso elongo, maman Nirisha molonga ni ya papa Eloge yo kanzo ensemble na biso. Tozali awe pa Maman Top en tout cas to banda alinga banda alambela biso to ko découvrir ngo ensemble na bino e banda ndenge nini e suka ndenge nini. Abiana Mwanga ma copine Zoya toza pena Maman Top moko na kati ya Kenya donc babi Maman Top Fondation leader et pa ya moko mokambi maman fondatrice mette de donc toza na maman moko na kati ya Kenya je crois bientôt là Azoya nanda kwa bakozwa imaginer aloba aye ko assister na li folo toto. Voilà, plaisir à trop ndeka kezala kasko e komine ngonga ya kota na makusa to kota na makusa to tala ndenge Maman Top osela biso sima to kolia munoronde ko confirmer na suka Pas de problème, à suivre. Voilà, à suivre. Pondo ali folo toto. Pondo yango, maman we bandi. Kuli Media. Maman Top yep se biso non, li folo toto ngo li folo toto tozoka pondo ali folo toto. Eza no ndenge ni. Li folo toto ya pondo mboka na biso ngana za lokele. Biso na kisangani to liaka pondo ya li folo toto normalement. Tolamba rango na bicarbonate te ka poto wana kishasa tolamba rango moni makemba soko tokisi makasa makemba wana ali chango neti likolo ya batol
ekauki ata une semaine ekomi mpenza makasi ekauki mpenza alozwi makasa wana otie yango na moto ekomi poussière ale otie na mwa filet moko bele ba jus wana otie mwa mai jus wana yango nde olamba nango pondu sikoyo omoni mesure ya pondu na ngai yo natie 3 sachet ya bicarbonate na bandi kobalola sikoyo azobalola yango na maboko mpo bicarbonate na pondu esangana normalement pondu balambaka yango ya ebele te mpo okoya koperdre goût nango. Normalement ndengo expliquer biso ba makemba wana donc yango nde babengaka lifolo toto to so mélange nyonso nde yango epesi lifolo toto. Makemba wana ezo remplacer bicarbonate et alikuwa bicarbonate na biso bokoko to bengaka yango koba to bengaka yango koba chebo munga nanga na tie yango na chebo siko nde na sangisi boye na cha mama imukie na tika pondu na ngetoka po iponda so ezotoka bazipaka te faut tika la polele. Pour ce que zipi au perdre vers autre chose okene donc il faut ezara polele voilà donc pendant il faut l'autre photo mon ngo vert donc neti pondo za robela te voilà neti ya robela te et puis tant ozolamba ngo ko tokisa ngo te ko kalinga te ndenge tolobaka pondo ko kalinga te il faut tokisa ngo kaka na mobesu na ngo boyi pardon il faut onika obio tutaka na mobesu na ngo boyi ko kalinga pondu te otie aubergine na yo otie ai ba ingrédients nyonso kaka otie a na kati allez otuti pondu na pipi na mobesu po pipi na mobesu ça ka moi elengi moko pe boy pimbo moko boy wana nga na silisi déjà ko sala ba solution na lingi na tia moi mai kaka mukie voilà tozolanda pondo ali folo toto lelo awa tokolia loboka mama top lelo mukule yenga tokolia talaka nga na tiki ndaku na ngai don no bilo no yo lia kaka et pas mama top pondo ali folo toto bozolanda biso ensemble ngai na bino balandi ya Kuli Media Télévision tozolanda lelo loboko tozo apprendre tozo yekola ndenge nini ya kolamba pondo ali folo toto donc bozwa déjà ba papier ba carnet. Oui maman mai na ngana tie kopo moko sikoyo moninge sali voilà etoka sikoyo moi mokopo moko kaka na tie ya mai pondu na ngai etoka sikoyo nazela yango ti 30 minutes après nde na kozongela yango lisusu. Ok, donc en attendant pondu na biso et koti na moto moi mituna mukie mama top et uti epa balandi na biso ya Kuli Media Télévision po biso ezambala liboso to ya na ndaku na yo avant na kota na mituna wana na moni osusu tie soso na moto ko ebisa biso oye ko accompagner pondu ezo accompagner pondu en attendant pondu na nge koti na moto soso na nga déjà esi ebandaki kotoka na ningi na expliquer mama na moni soso moni nge bakataka koza bizalete okateli mutu soso mutu azolia na ndaku no azokende na regret soso na nga na bimisi soso momba na bimisi yango 5 morceaux soso momba po tango kati morceau boy mutalia na ndaku no ata kolia neka musuni moko aelobika merci akuti kolia je crois na tokisi soso na nga ezotoka ti na tie maite na kati soso na nga na tie ba yango moko ebimisi mai nango. Ok, otie épice nini mama top? Natie jumbo simple, natie natuti ai, natie cube, natuti muscade, natie matungulu, nde omoni nani nanga na mungwa soso nanga ezotoka fona zela. Soki nazeli quelques minutes après na otia tomate mbuma ya boîte mibale. Soso nanga ebongo ma rouge à la prendre la rokalinga ngo. Voilà. Donc na moni soso ngo donc yango mo reboti mai kotia mai mai nango donc na tie mai te yango mo reboti mai nango ti mai wana ko kauka abandi ko lemba nde na kozwa moi 2 boîtes nanga tomate na toboli na tie kuna na sangisi bango bakauki esika moko ale na tala soso nanga na moni mungu ekoti solonyo so koti be ingrédients koti ale nde na kotia kikalungu na banda kokalinga en attendant pondu nanga ya limbondo ezo linga etoka soki na kitisi soso le na kalinga le na cheloso bon appétit. Ok, en attendant tozo zela biloko na biso tozo sola susu mamukila mama top. Mama top.
batiaka mbisi par rapport ya mesure ya pondu mwani pondu na ndenge eza mwa mukebwe na sombela ngo pe mongusu ya mesure o na kotia na kati pota on azolia nazoka elenga mbisa kokauka nazoka pe elenga pondu soko déborder pe lisusu ololi ya pondu na elengi nango komi kolia ka ande misuni te tia ngo na mesure ozoli elenga pondu ozoli pe mwa elenga mbisa saka kitoko makasi. OK. Maman Top aza artiste comédienne. Pour la balance Kuli Media, et la première fois na biso to ya vers yo. Okobete la biso moi li solo Maman Top abandi wapi, abandi théâtre wapi. Moi parcours na yo atana mon poussé. Ngai Maman Top na bandi théâtre na ngana groupe sans souci. Comment na vanda na ndako na ngana zaka na imitation hein, wana na za na ndako libala. Na landa théâtre mo ba sans souci ba sala. Titre nango ezalaka pourquoi je suis Fazer. Pourquoi je suis Fazer. Toi joie la fille wana ya Fazer ezalaki fololo apesi mbote bisika aza Agnès bato bazaka kotungisa ina ki Fazer na yo wana tia mi posaka question pourquoi je suis Fazer ezalaki bombo fifi na si atula ba vie na ngana pesi pe ba mbote bisika bazali tango na tala eloko na nazala kuna invitation na Kisangani na mobile nanga tozaka na imitation na tala film ona na yokela fololo mawa ayekana ka tellement rôle na ye a jouer kango tellement kitoko na vanda ka liboso télé na bi un jour na pe fona sa théâtre quand ndenge kota kangana e connecta kanga kande na tala ngoli liboso TV et lelo pe na comme pas artiste comédienne na sali pe théâtre donc rêve nanga et comme réalité. OK, au bandana groupe sans souci. À son âme. Oui, et Tilelo. Na longa la groupe sans souci. Na travailler na Polem Kendi na satire, na pesi mbote Polem Bisikaza. Après na évolué par Rock Bokabela Bordeaux, mon président ba salutation Bisikaza. Et aujourd'hui na koma nanga indépendante, koma na groupe nanga moko Top Star. Donc bientôt la paix mokili romona voilà. Dans le bandité hein. Ante. Voilà, Boutiko ka na moi mon poussé parcours ya Maman Top. Maman Top to into yeba. Na libota bobotami combien? Na botami na une grande famille. Ba yaya basé belé, toza so 32. Une grande famille donc famille wato toza belé makas. Nga moko pe na boti 5, na 4 filles, un garçon. Naza mwana liboso paza chroniqueuse lokola yo dada international yami balé Princilia yami sato bamapasa ombana chako ya suka na bango Eli waza le cadet na bango donc naza pe na ba petit fils nanga naza na Thérèse naza na Anthony donc naza vraiment na botami na une grande famille. Maman Top paza marié veuve. Maman Top paza veuve. Oh là là. OK et Maman Top kombo no ya solo o ba parents ba botela kombo na ba parents ba botela ngeza Wato Salama Thérèse donc na identité na nga yangwana na profiter wa Monica linga tshela ngambongo donc Wato Salama Thérèse donc kombo na nga yangwana ma chérie. OK et Maman Top akoli na quartier ni naza né à Lemba grandir à Lemba na super Lemba na avenue Luchacha 95 bisika ezalaki famille Wato wana na bali na monga fula et na zongi lisu Lemba. Relation na yo na bana Lemba ezandenge ni ba o ba monio depuis au botami au koli ndenge komi star munena mboko artiste munena mboko relation na ona bana mabele na yo ezandenge ba sepelaka hein et ça la peu mon honneur moko commune bazana vedette na bango bazana star na bango et ça la bango bien de temps en temps bayaka mère ndeni olamungi bien na nzela pora mère ovandeni ya to zoma moko mère ndeni tala barbecue za awa mona ba invitation ya de temps en temps donc toza à bon terme toza vraiment kitoko makasi bala lemba nyo seza bo bazana ba poto vraiment bala lemba toujours likolo lemba toujours leader donc maramnyo seza la bien kande to ba lemba c'est Canada donc lemba ya kitoko donc naza juste na terrain mais fait je crois au moins la bala lemba ne ba beta bale wana donc ba gigi boko le ba ocho kende kalaté donc mayaya Françoise Vita na benga ke mayaya wana c'est mayaya depuis raga
Voilà, c'est Mayaya. Donc, Yaya n'a perdu numéro. Nazaratongo, bonjour. Boutou, bonsoir. Donc, on a perdu des numéros Mayaya. Donc, c'est Pelelo. Dans l'équipe, na site Yaya Nangai. Voilà. Alors, maman top. En attendant, tu as vu on a vu ce tokanango. Tu beta beta na biso mama solo. Na ina ba to ba li solo ya Angola. Période mo kenda na Angola. Kenda na Angola, et comment il le voit moi mode moi boy pas artiste comédien, zela ya Angola po zela po te comment qui moi passe. Au sala ki une année na ndambo ça qui na groupe na yo. Et suka ndenge ni. Na sala groupe kuna te. Kande zala ka banzonzing de to na kina. Ozimbo na yo soit ozi marché, obengi baninga bosangani kande pe to sala awa. Na pesi ye morope nkumwa papi ya mère rêvé ba solution. Salutation bisika bozali. Na Angola na sali 3 ans et demi. Na umena epinza. Na sali film abuzo ba top na Angola, na eko sala femme sage. Donc et pas ya yemoko takaza vraiment maman takaza voilà. Donc Angola ezaki na ngobieza na ngopona likamandela potote. Nazaki na idée roke potote. Nazaki na posa na tambola na cadre tourisme kaka na kepe Angola na vandi bayambanga kitoko en tout cas nzamba pambola bandeko na biso na angolaise ba congolaise la bango bana mboka nzamba pambola bango bayambanga kitoko nazala à l'aise na viva à l'aise donc na senta vraiment que donc na koi na maboko bandeko na nga ya Congo na mboka bapaya en tout cas bayambanga d'une manière d'une autre financièrement matériellement donc bayambanga bien spirituellement même donc nzamba pambola bango vraiment siko zonga poani mamato naza congolaise eti nazongi na mboka na ngati osepeli te tourisme esilaki esengelaki ozonga il faut nazonga kutu lisusu voilà beta sur tour lisusu donc tozotambolaka fo kotambolaka tovandi boke Turquie oke Dubaï oke Chine nakada kotambola artiste fo abimaka ke Congo Brazza esalaka bien au lieu ozalaka stationner place moko non fo tambolaka. Voilà, artiste Fatambola, maman Françoise Vita. Il faut t'habiller koto maman topa ya roselo pondo ali folo totokuna na kati États-Unis. Luigi de Bant, Thierry Koyazo, balia pondo ali folo toto ya maman top. Maman top tozo kende tozo pusana malembe. Wana soso na biso komi na niveau ni. Soso na nga sikoyo maekiti. Jésus na moi soso na nga maekiti sikoyo il faut na tiango tomate amoni soso na maekiti ezo senga sikoyo na tiango tomate ndenge na lobaki po tomate wana lisusu ekomisela soso rouge ponga franchement na ndenga mabete na lingosa ila 11 te ndenge na nga na préféraka na nga tomate ke 11 voilà. Juste un filet là qui me manquait. Ok, no what? Top. Comment ça il est Et l'embani? Yamboka. Eh? Papa, quel est le mamboka? Oui. Action. Maman ici on a
Voilà, wana tomoni ototia tomate ya boîte, otie suna nini? Na tie 2 boîtes à tomates. Kalingi na bakisi ko mama imukie de façon ngai wana pe ya tomate. Moi tomate ya boîte ça rappelle na moi ngai. Tomate ya ngai wana ya esila alande siko mona na bandaka ko balola soki mama yona na tien ekita so eka ekauki na komi kisiko ka kokalinga ezakala nazo kalinga we ya nzungu so kalinga me ya nzungu aile wana na tanda pondu na ngamo ninge wana kotia huile te na otia huile te so aboti huile na ye moko siko ndenge azokalinga mana soki ma ya kiti nyonso akauki ale na kiti si nzungu na nga ale na zui penza huile na tia na kikalungu na bandisiko kokalinga ye Antata li folo toto nanga monenga zo vimba li folo toto vimba monenga vimbi aola kisayo ke bicarbonate ya koti bien do bicarbonate ya koti nde yango na résultat nango fulufulu wana ozomona ezobimana ti quelque temps après na koya kotala ngo soki na okisola mobeso esili na kitisi nzungu nanga na se na kitisi na se na pandi yango eleka mopepe so bandi okoma lokola mwa malili na tie mafuta mbila. Ok, on a des choses au Cabo, ça à peu près combien de temps? Nenga zana face à le matin 45 minutes. Il faut vraiment asangana bien na pondu, mai na pondu na bicarbonate wana esangana bien et bimisa sola mobe soit pondu. 45 minutes après nous expliquer biso. Mbisi na ngana tie, mbisi pe ale atoki na bango, tangu kaka na komona sola mobe soit sili à l'après na kitisi na se na pandie. Na zeli penza koma mwa malila lesma na tie mafuta mbila esili. Ozongisi na moto. Na ozongisi na moto te. Oh, kobela nyoso ngwa. Kobela nyoso na ozongisi. Ka ndengo otia mafuta mbila na se wana. Mbila na se pona yesi la obela na chema ya loso na nga ozongisi na moto te. Wana penza bon appétit siko. Oh, kalinga mafuta mbila te. Na kocheka mobesu ndengwana. Li folo toto. Donc secret li folo toto nde yango na do mafuta mbila na se. To ana besoin mafuta bela te o sola mobeso bimana. Ye ya mobesu kaka. Okolia eka na li folo toto na indengwa. Mama na ngai lelo na omeka ondenge ezalaka. Fedi li folo toto dimanche lelo biso to akoto yo et pas mama top to kolia nde li folo toto mama top. Question moko elingai sikoyo. À part kozala artiste comédienne, osala suselo ni na vie. Bon, à part kozala artiste comédienne, jusque là koloba bosolo eza malamu. Nazaka artiste comédienne nasala rappel be émission ya tolipo na ba mama et concernera mingi basa mabala obiete ba femme oyo ba comme des mature voilà mais mingi ezalaka penza pona basa mabala ezaka tolipo na ba mama na te rappel yango donc à part comédie nanga ki théâtre nanga nazala rappel mama oyo ateya basi pona basi ya mabala ti awa na RDC babenganga bayaka kozwa éducation na ndako nanga awa na musika pe bao babengaka bazwaka ngo na telefone esalamaka na ndako esalamaka na ndako po bamusu bayaka awa tolakisaka mwasi ndenge nini akozala propre na ndako ndenge nini akoakadre mobali ne po akende te ndenge nini bavandaka na mobali ndenge nini mama ebongi asa akadre ndako na ye po bible ezoloba femme sage bâtit sa maison akobati ndako yango na ndenge nini donc nyonso wana nasalaka émission nango. Voilà, on a profité de lancer appel na basi nyonso, ba femme mariée nyonso, oh nyonso comme déjà prête ya ko na libala. Voilà, maman top numéro hein pour ceux to linito ya tala rabiso ba maman ndako basi mabala, so to linito ya to pesa contact et pas bandeko ba ya ozo moi to li numéro de téléphone. En tout cas, numéro de téléphone nanga plus 243 aujourd'hui 9 93 60 66 27 ou un numéro de WhatsApp aujourd'hui numéro monsieur ya Movicel plus 243 90 30 77 805 donc tous les deux numéros nanga yango na so babengi bakozwanga mikolo orange nanga ezana nu epé minanu na kanya yango na osela ka Airtel na Movis na Africell. Toujours Movicel pour Angola, tous ensemble là-bas Movicel. Ok, ça se comprend. Maman, tu payes payante, hein, surtout une tour automatique. Et Anakin, na sala on a $50. Bah ta pote va payer ça $100. $50 par séance, jour mon regard. Par séance cité. Nazarana 3 séances. Au y en avance na yo, aujourd'hui première cours, deuxième, troisième aussi simbon. Ok. Et quoi pour nous na
au moins pendant un an azovim parce qu'on a mérité déjà tu tiaye mbisi voilà quand on a noba kike mbisi azo dépendre de la mesure il y a pondu mbisi va dépendre de la mesure à pondu je crois na tchebo pas ça na isusu o eza mongusu sombaki mongusu sangisi bango lisusu batoka ensemble lisusu po basanga na solo je crois bon na pondu na ndenge azotoka bomoni azaka vert donc azo perdre qualité na ya vert azaka toujours vert pour na nipo ça pour lele moyen à perdre qualité na ya vert exact donc azalaka bon siko na tiki sur pondu na nga moi 30 minutes nde après na kokitisa ngo na pandi yango aleka mopepe ntango bandi koya lokola koma malili ale natie mafuta mbela na nga ifolo toto entretemps soso na nga mpe azokende kokauka po kala te nazokaninga ye pandi okana bate nzungu to kotyango na plateau pondu ka ndenge azana na kopanza yango kaka na lutu natie yango boye nafongoli mwa banzela natie mopepe wana nani moto omona ekobimisa milingi ebele ale ntango ekolekana ebandi okoma lokwa malili natie mafuta na nga mbila esili bon appétit. Voilà, on attend, on est là. Voilà, Fonatine de la Mayaya, Françoise Vita, na sali moi colline, moi sachet. Voilà. La quête qui est dans l'aéroport. Ok. Si, alors c'est la mort en tout cas. Tu as évolué, hein, maman top. Tu as évolué, maman top. On peut nous a commis la souka sikoyo. Amoni maya kauki. Elles ont mérité sikoyo. Akita, je crois. Moi, pendant la rendez-vous, sangani, moi, j'ai fait ma chose, j'ai pour bicarbonate à côté déjà. Dans une pendant la quitte ici. C'est qu'on a obligé na panzaye boy. Mon dengue na zo panzaye. Ndenge na panzie boye. Eza aleka mopepe na zela eti akokoma bio apesi déjà sûrement ya kitoko apesi mposa kolia bomoni ndenge asaleli biso pondo ani folo toto donc tokomi déjà na étape asuka wana mpe tozotala mpe soso na biso oyo ekoaccompagne pondu tozotala mpe soso na biso awa akauka mo ndenge tomate akomisi ye rouge donc bakangami sikoyo modèle tomate ya komisi rouge siko tomate ya komisi rouge siko soso nanga lokwa na kataki yango minene moye akonda ezate zomona moye soso nanga muta mona ngo akonda ezate azakaka misuni minene donc otieli mutu asepeli na morceau oyo otieli ye na sando soso nanga etikali moke akita et puis na kalinga ye. Voilà, sauce etikali muke. Oui. Ok, donc voilà tout la ndenge maman top. Azoti la biso loso na moto po lelo tokolia vraiment pondo ni folo totona soso na loso. Nenga kezalaka donc bozo na biso de partout. Bino ba boza na biso te hein. Bomelaka soyi. Très prochainement ta maman top akoya kuna. Ta borobengisa ya osela bino bokolia hein Ursule Menga. Na kati ya Paris. Garçon magnifique qui est Mongola Roya. A Roya Didier Pio Lolanda déjà ba extrait na musique potan Roya. Ozala na o complexe c'était quoi? Voilà un peu ndeka na loba Ursule Menga na kati ya Paris. Zoape déjà na suppoyo za molandi monene ya Kuli Media je suis sûr que aussi ozaki carnet na yo noté depuis to bandaki po yo moko pe o mekameka mais soro moni ko fouté maman top azawana. Asi apesi numéro na e benga e oui. Na bandela lisusu plus 243 9 93 60 66 27 wana numéro na nga ya WhatsApp otieli susu plus 243 90 30 77 805 wana Africell nanga obenga to sololi et dépendre na yo abia na mwanga ma copine abia na mwanga na ebike ba bientôt la ozoza na kina wa yanga lipasa Angela Aminu Karine Manessa donc nazaka na kacha rolamba kwa talaga Mayaya Françoise Vita balobi yonde Mayaya donc boza la brancher car Cécile Ngengele ma petite sœur
Cécile Ngengele mtoto akoto nazani ko naona li folo toto Mayaya Vivine na katia Suisse li folo toto ya oya ya ufanye uyo ukule vraiment na ko souhaiter bon appétit en tout cas to zala nenge zalaka Angelou Central ya Kasika Songo ma petite sœur tango zoya na yebi que d'ici fin du mois na kina na loba déjà na Kasika Songo li folo toto ne na zolambela bino en tout cas boza le bienvenu. Voilà, li follow toto. Et comme il peut mettre Mandundu depuis Australie et pourquoi pas na o alela makusa, hein? Ya ela kolamba comme ça on l'appelle Stella. Toi tu sais quoi, depuis quelque part, oyebi que non le belande yo Stella yo lela mamorolamba, lelo maman top à la kisibiso li follow toto donc yaka koye kola benga maman top yaka koye kola pourtant on sait la rabso bilubu na ba fête, on sait la rabiso pe li follow toto. Voilà, on évolue petit à petit. Petozo qui est déjà vers Nasuka, Tonintolia, biloko na biso, et tikalika katocha, mama to pachi la biso mafuta mbila na kati ya pondu, et le kanango mpepe, ati la biso mafuta mbila, et puis soso na biso pe ekitamai akalingi na biso, loso na biso pe déjà se koti na moto, kalate tokolia, donc boz à la scotcher, boz à la brancher, bo partager surtout vidéo oyo, batu ba aimer, ba s'abonner na chaîne Kuli Media pour ma boz à la na Kuli Media. Et à la capa maman Françoise Vita donc massivement beau partager pour rater babulo kwa boité ba surprise c'est tellement ébélé to rokuta na ba comédien ya mboka na biso pour na ba surprise ya ndenge en tout cas restez branchés, restez scotchés, on est ensemble en tout cas sans souci. Moni sauce nanga ekiti na moni tomate nanga e bloqué penzana na soso na moni ekiti soso na ngape alembi donc siko azo senga siko na kalinga ye de façon soso na aliama kitoko na pondu ya li folo toto. Voilà, entre temps na tie déjà mafuta na na kikalungu azo moto mafuta na le temps échauffaka je crois bon moni nzungu na ndenge bimi na tie na soki hein pour éviter les problèmes natina moi ce sont na abimisi mafuta na yemoko donc natina nga ba ingrédients penzate pour éviter pe ba maladie belé zo ya pe na ba ingrédients na teka ka na soso na nga na tokisi yango na ai na tokisi yango na matungulu na tokisi yango na nini oyo muscade na tokisi yango na jumbo simple je crois na chaki tomate pour soso na nga azo ma couleur bien de façon mutazolia ali associé à la pembe te ça la bien te na évitera moi ba ingrédients mingi par rapport ya malamu te donc moni huile na nga ya wana koti na moto bientôt la le nazo kalinga soso na nga pondu na nga pe kotunyo ye oyo na moni on dirait alongwe moi moni fo obalola ka eboya pour moto bimara bien. On m'a dit que baloli moto bimi di sous makasi. Donc faut ça la kaibo. Faut ça la kaibo. Allez. Azaka na verre na. À perdre verre na et azaka rabodon. Ozomo na misuni balembi on nyonso donc faut ça surtout boy abim c'est sous solo. Voilà. Loso zana yena moto alingazo forme déjà ya kotoka donc loso na sina chaki alinya toka ala te voilà. Quand on a fait ce qu'on déborder huile pour écouter sur un chat huile à mesure n'enga chat huile n'enga à mesure ce sont n'enga et quand n'enga makito entre temps ma foute n'enga déjà a préparé déjà ma foute n'enga yango et à mesure oyo na kotia na pondu n'enga ya li foloto voilà. Nalba pondu nanga balandi na biso émission ya biso ya télé réalité namba ki pondu nanga to lection na mo mupepe et jimne mupepe comme alikuwa ande to ba ma ya eau tiède nena tia mafuta je crois pondu nanga bomoni ndenge nani abimi mupepe sikoyo zotia mafuta na pondu nanga na ningina sangisa ngosiko
Donc mafuta nanga eke mesure moko na pondu na ngai. Faut pas eleka mafuta donc bala moko pondu na ngai ndenge za abongi déjà na kokota na munoko. Donc omwende na sangisi pondu na ngai na mafuta na se. Yango nde babengi li folo toto. Pondu mboka. Je crois bomwende na sangisi pondu na ngai okomi na suka. Pondu ya li folo toto ebeli. Donc bolandi Kuli Media Télévision bolandi ensemble na biso ndenge nini balambaka pondu ya li folo toto. Sko biso awa etsikalika atolia. Mais tolia ngo ya pamba te tokozela mwa soso na biso, mwa loso na biso po esa mwa bien na munoko ndeka munoko esengaka. Voilà. Okine na lobai pondu na nga tutaki yango na litungulu, mwa matungulu ezaka lokwa kopola wana. Ndembi, aubergine, ai, ndenge ezalaka kotuti na pipi na mobesu. So pe konika bino bana poto bonika kaboniki. Na tie pondu na nga na sangisi yango na bicarbonate. Na mboka tosala yango na makasa makemba. Mais lokwa toza na ville ya Kinshasa tosala yango na bicarbonate. Pondu oyo abengaka za lebele te po akobonga tazaka ya mesure. Nasomaki mbisi na nga ya mungusu bomo ndenge na tie pondu na nga etoki etokaka polele batiaka ngo kifini kute. Tango namona ki pondu na nga sola mobeso ekiti elongwe esili na kitisi yango na pandi yango. Tango pondu na nga elongwe moto nyonso wana etikali moitié de na tia mafuta na nga mbila. Je crois nde na tia mafuta na nga mbila ezonga su na moto te. Pona lelo tosuki na pondu awa yango ndio omoni kombo babengi lifoloto tosani kona sema nazani baswahili bote batoto bote ya Kisangani biko na nifata biko naona vraiment ya kweli mama yetu anasema maneno ya kweli manake hapa narudia Kisangani hapa kabisa nishafika Kisangani hata kula sombe yangu ya lifoloto to na wali na kuku na baswete na ni bon appétit kwa mbadi. Voilà, pour la baswahili pe balandi bayoki. Baswahili bayoki message ndenge leki. Mais maman top, na yo ke loboche mungusu na kati. Bakocha mbisi mususu te, mbisi okauka mususu. Pio dipe, nyonso. Nyonso. Omoi siko neti na miniti onde. Na miniti onde pondu na nga siko na zipi. Moleka zipa maka. Donc na miniti oloko na si solution na nga aza sous na problème tenda. Oui, a changer couleur. Changer sous couleur. Nenga za vert na yewana sa tikali. Na minute onde na zuki fini ko sikoyo to silani naye entre ta koto na moni mafuta nanga ezui moto yango ezateke na cha yale ana cha ya part na kozo nseka na kati ya tomate ese beli oyo potango zolia moi huile opé na likola loso esala kaka décor voilà je crois na ba déjà kokani na soso na ngai. Zolanda moto pazukanira ikusu. Je crois sauce mafuta nanga lokwa azwaki moto mingi na si sauce nanga nde na tie akozanga akozala akoumela te pona ko changer couleur il faut na balola sauce nanga po ezika te. Je crois moni sauce nanga ndenga changer couleur. Voilà. Voilà. Moni sauce nanga a changé couleur no pour la nini po mafuta ezwaki déjà moto moyen amela mafuta ezate po changeaki déjà couleur soso nanga sikoyo ndenge déjà ça komi bona comme obligé na banda kolongola bango nazongisi lisusu awa. Entre temps, je vais remplacer Baninga Moussou.
na sangisi na tomate na ingredient nyonso na soso na ndenge na kalingi ndo ndenge aza biloko nyonso ku nyonso ekoti na kati na goût ya tomate na goût ya ail na goût ya biloko nyonso ekoti na kati ntango olia ye ozolia mbala moko soso na elengi ozolia ye na apeti donc nakalingi ye déjà akoti biloko nyonso na kati ntango nakalingi ye ndenge lokwa asa tokaki na biloko nyonso na kati donc azoperdre esi bu moko te olenge tozalaka habitude otisi soso nano liboso okalingi nde na nsima otie tomate osali soso otie tomate aperdaka goût or soki otokisi ye omoi ke soso amandi kokee kolemba otie tomate otokisi bango lisusu ntango ozokalinga boye soso akoti biloko nyonso ya goût awa problème ya lisusu mpe na balobi soso nanga je crois soso nanga to basuka yango oyo voilà ayende tatu loso na biso ekomi te tala na loso na biso voilà loso na biso mpe akomokende pembeni ya kobela akauka alingaki omoleka azongi na nju akomi lokola nauti suki olamba ye ya sika or eza soso natokisaki na batomate na ai na muscade na cube nyonso na ndembi esika moko ale na minute oyo soso na ngai ebeli donc eza kaka soki natieli oli folo toto ale ozwi moningi soso na ngai kalingami ozwi morceau no ya soso ozolia ye na appétit napesi mpe conseil na basi oyo bozalaka soki ozolamba biloko ozotia mike non mwasi ya solo oyo babengami mwasi oyo fo abatela ndako na ye to mpe abatela libala na ye to mpe abatela foyer na ye kolamba mpe ekontaka kolia mpe ekontaka mobali mosusu omona kati biloko mike le mosusu azotiela mobali de morceau na sani bosoka ye na camarade na ye ozomona te koyokisa mobali no soni neti biso balokele tolobaka botomaliati wana botomaliati wana elingi koloba mwasi azaka na mwana moke te mobali ata aza na 80 azaka bebe na yo donc azosenga osalela ye oyo nyonso mama na ye banaki kosalela ye ntango azalaki kosokola ye ntango azalaki bebe mais ntango akoli epa na yo azongi lisu mwana donc mobali ndenge eza boye soki olambi neti nalambi soso nanga mibale boye otieli mobali ata 5 morceaux tu les 5 morceaux ata ina ba camarade ne balie ata tiki bana kama mtu bakolia yango mais tiens no décor na table na ye oti les 5 morceaux biso balokele mobali soka asilisi biloko seka tondite mobali fo alia atika mobali soka sisi biloko ndeko nanga mwasi seka tondite aokene ko luka kote mususu ba ko tiele biloko ndenge il fallait batiela kaye azotonda omona mobali akiminda donc ba conseil eza mwa mingi kote kuna to toucher po na moto nto bana ko kene ko toucher kuna to ko toucher te donc to lobi déjà bomoni ba morceau ya basoso nga na kati bomoni bino moko eza ato tieli mpayano moko déclarer ti par rapport au tieli ba OK na sango mabe je crois pour na soso nga Samantha olobini Monica ndengo lambi mama top ngana ye kolimba moko en tout cas ngai système na ebe na ngote système na ebe na ngote na ye koto ye koto ensemble na balandi ya Kuli Media télévision en tout cas quelqu'un ko meka sko ko tchala munoko pona confirmer penza elambeli oyo azana maite soso nanga azande na huile et puis huile na ye moko je crois huile on a kaningeli soso yangona tchete donc soso nanga azana huile na ye oyo eza huile na ye ngana tie nani na donc huile na ye donc azui kaka décor ya tomate tu vois ndenge eza boataka loso apamba ata totie lifolo totote pondu te ou bien nini te ye kaka na huile na soko lie magnifique on conseille soto liango na nini soto liango sans pondu na loso na makemba na kwanga ndenge za bolie na loso lie na makemba bolie na kwanga bolie na fufu donc aza na limite te atana lipa yo kaka atana mikate akolia makaka vraiment OK pona lelo tosuki awa oya soso sikoyo tokomi kozela loso na biso akauka voilà ngana mutu akisangani tomekaka loso na liboko yeba soki elembi
naza moto akisangani voilà nayoka loso na ngai normalement biso tolambaka loso ya potopoto te tolambaka loso ya moko biso tomesana bongo voilà namoni loso na nga alembi mais akata motema kokata motema elakisi akauka soki akauki nde kokata motema Bater ma cousine ya mama topa wa ezokamusanga loso fo akata motema donc wana kufi abeli donc mpona ye amibonzi bolia na bino ye. Voilà, merci. Yelanga luta munene wana oyo ezaka mwa libulu wana oyo nasalelaka loso. Voilà, c'est ça. Oh, donc bamsusu bakasa artiste alambaka te ayeba mosusu non mama topa alambaka mingi mama topa alingaka cuisine makasi nga nde naza solo bi ata solo bi tozongela émission tozongela na biso lisusu nga za problème te ozalaka toujours la bienvenue na Kuli Media oyo eza ndaku na yo eza epa na yo eza chaîne na yo donc ya mama na yo ya yaya na yo eza chaîne na yo. Oui, alingi na balolango nakotisa baoyo ya likolo bakita na se normalement. Oui, faut osomba pe loso ya qualité hein pour esalaka pe moins bien na décor. Je crois loso nanga loso nanga ndenge ezokwe namoni na mwa huile na kati natie huile normalement loso faut olamba yango na mwa huile natiaki huile na kati epuis mungwa kaka mukie eyebana kutu te kotiaki mungwa ya mukie kaka babiloko peso mungwa eyokana ondire eperdaka kuna yango mungwa kaka ya muke. Voilà, huile nanga osambusa do loso akata motema. Voilà, je crois pour na lelo to sukia balandi ya Kuli Media télévision bozaki ebele kolanda biso na émission na biso oyo ya lelo Congo News tozaki bongo na mama top oyo asali biso pondu ya lifolo toto omoni balambaka pondu ya lifolo toto siko tokomi na suka émission na biso. En tout cas na pesi merci bongo na maman na biso depuis États-Unis d'Amérique, maman Françoise Vita. Na pesi merci na cordon Tony Makonzo motema ya mama Alice. Na pesi bongo merci na baignon so bazo continuer ko landa ko s'abonner pe ko aimer ko tia ba commentaire na bango na chaîne eza ya bango Kuli Media télévision wana na moni Ursule Menga depuis Paris. Na moni pe susu maman Lana motema ya papa John. Na pesi ombote depuis sikozolanda ngai na moni susu maman Med depuis Australie boza tellement ebele eloko moko kaka na kosenga na o nyonso pas zuli bakwa kolanda biso première fois. En tout cas à partager émission oyo, à partager, à inviter Batouba, aimer, ba s'abonner na page oyo bokozwa susu ba surprise ya ndenge na ndenge po ba émission eza tellement ebele pour tous ba comédiens ebele na mboka na biso. Donc tokokenda la rencontre ya ba comédiens moko na moko pour te faire découvrir bino eloko nini oyo et batami na sima na bango à part ndenge bomona ka bango na scène eloko nini ope lisusu bakoki kosaela bino. Alors wana bongo bouti kolanda tokomi na suka émission biso tokomi na biso kolia o na invité bino boya na bino ka kotala biso nde tokolia bien que bokolia te bota la biso ka ndenge tokolia. Le rendez-vous en tout cas est pris pour très prochainement. Restez branchés et ça sera donc pour un nouveau numéro. Voilà, maman top. Ah, c'est une surprise. Donc, na poto tozana moziki topé association ya ba mama top na poto na kati ya Paris. Je crois mama top a poto yeyo. Mama top le ba moi le ba po yo pour assister. Oui, bonjour Naza mama top à Paris, c'est Mimi Masinga. La fondation de Jésus pour la métier de Obi, ya maman présidente Rita. Nzazi donc on a ba Bibi Kabale donc voilà. Donc délégation maman top nata représentant. Voilà. Mais comme on a grand prêtre mère. Voilà, c'est ça l'ambiance, c'est comme ça que ça se passe dans la maison de maman top. On est en famille hein, en famille en tout cas. Donc on liana ba maman ngana béni le na ba maman top mi balé non liana bango. Bino bombe na bino ka soyi. Voilà. Vous allez ajouter quelque chose maman? Non merci déjà maman top ça fait tout dire quoi. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut souhaiter un bon appétit? Bye bye et à la prochaine.